Yo bongo. Oh comment eh prêté. Ok ma business nande ne salue. Eh basa. Ezalaka. Biso penya nyeto ya mbanga ndako. Nye penya to vandisa yo, nde to lakisa musala. Yo ko disparaître ka bo sans pour autant o aviser biso prévenir biso que non ba lo bagate ya. Ata je non fa ka peso ba million ba ndako. Ni no ezalaka que to nyeto lio pe mbongo no te. Ba ki na bo te. Si ko bo ko nyeli. Eh. Zuluki. Si go zongi susu apona façonner au susu. Na bandele sous mon salaire zéro. Ah mais non hein. Non. Merci aux personnes en après combien de jours au Kenda sans même qu'on prévenir. N'est-ce qu'on zongi susu? Eh, yebisi avec ces insultes. Toi la biso action mondiale té. O yamba ba sœur en Christ ba lembi, ale ba ye awa siko ba komo luka refuge ale to la to yambi bango to pesi bango to façonner bango, to salio ale lelo kei na yo o la kiti. O so no pas l'espace aux alaki. Ale bébé lio ye awa. Yo to yambi do pesi place avandi. Ah. Na pesi place ne pona lobela ma bena. Na eli wana te. Nebe ko fanda so ate, so na ye parce que moi famille na jamais na kokoza place mo na fandi sans que na mona bino impossible pene pamba te do place nazaki na juba vision moko ya mabe po na bino yongone na bino non journal lelo ele kaboite il faut na mona bino na episa bino hein chaque chose a son temps malgré na pengwa ki na kota ki na ba vie o nazaki na ngome tellement naza appelé de Dieu nzamba récupérer nga jamais nzamba kokoki kotikanga na bavi wana ezaki vi na nga te mpe destin na nga te lelo nzamba abengi nga azongisi nga abakisi nga suko ndima nazongi na makolo ya nzambe na perfectionne suko balosambo na nga na miso ya nzambe mais donc bozalaki canal moko boye donc pont oyo efalaki naleka na nzela na bino mpo nazwa oyo nazwaki na minute nde naza boye nabalaki si nabalaki do la minute on a ndako nanga nayebaki moment nini oyo oyebisa bino ke nabalaki parce que ceux qui n'ayaki avant le début peut-être ngezala difficile pour concevoir yango yango nde natikaki temps mais nazwi ba vision moko bizarre mpona bino libala mozi yango air nini po jour o disparaîtra na ndako tozalaka biso nyonso na butu wana tobimi na ndako. Oui, maman. Je suis libérée à mon déguéni et puis là il y a balio. Nzamba sala na ndenge ya omoni ko biso to raisonnaka eza o nzambe akalkila po na biso te destin ya mutu na étoile ya mutu ata ba etufango fin de fin ebrela kaka nazwa mobali na ngai apekisa nga bavi wana oui toza ko évoluer na biso mais esanga bien te mais il faut kana loba donc okobomba likambo te nazwi vision mabe surtout pour na yo prête nzamba azotalisa ngai yo ndoza wana oza noka epave ya pamba presque naleli mingi na vision naleli mingi na vision presque nalali susu les mêmes vision eyebandela makaka naye komona yo yo ya boye ofandi boye mais liboso na o squelette natuni nzambe oyo nini nzambe ayebisinga oyo ozomona wana yeyo donc bazwi déjà biloko nyonso ya nzoto bazwi ye nyonso do atikali na ye kaka epave nde ozomona mikuwa ye akomona kitoko okobimona oza bien mibali bazwaka yo mais survie spirituelle oza déjà épave donc nzambe yebisinga na yebisa yo oluka nzambe na okota pene na mosindo et donc yo délivrance non presque esenga ba jeûne ba prière on se donner donc on se battre misusu wana otia oluka vraiment nzambe donc on disposer temps na po na nzambe ya ba jeûne et prière on semble makasi nini o récupérer o ayo bakela mo parce que nde tobimaka boye tokutana
na bamakama oyo biso toyebi te ke tozwi makama tobima na bato mosusu toyebi bango te okutani kaka tellement moni yango ke mosala na yo ok mais oyo bango baozwa kati na biso toyebaka te mpo biso toya na misu mibale mais bato tobima na bango baya na bamisu 20 ebele sikoyo wana eza mpo bangisa biso ou bien toni darling vision na mpe ezali ya yo kutu eza plus grave ke vision na ye mais nyonso yaka mabe mais tokɔtala badetail te eloko na osenga bino kaka bolukelonga nzambe botika nzambe te nzambe alingi bino makasi so alingi ya bino te nalingi nazwa bavision oyo mpo na bino te bokɔtala mozindo do na profondeur ya nzambe elo eleki nzambe eza te bokɔtala omoni diable ayibaka mais jésus aza wana mpona korécupere oyo diable ayibaka kati na biso mokilo eza ya nzambe omipesa na nzambe oyo ya bino diable ake nango oyo abotoli donc ezonge arrache bino lipambo na bino nzambe aza prêt ya ozongisa ngo donc eloko na yaki vraiment mingimingi yango wana darling mais na bando oya kaka parce que nzambe orekomandinga donc tokɔta bapriere na bino tomata mpe na ngomba ya mangengenge non tika bino te je suis là non disposé bata na ngai mpona kosunga bino na bapriere oyo akondima yesu akolinga kondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi aoza sauve mpe nzambe aopambola ye eloko nayelaki mingimingi yango wana ye dadi ozala kaka sikoyo olinga nini ndenge bobengani ngai ndenge nake wana ke na kufi soko ozobosana batambuli bato balingaka bato bazali wana mpe ata kobenga bato ya telefone obengaka te bino kuna ye kofanda mpana bino borejete biso te nesi nga pema ya dadi nga na benga na yo te wana eza lipanga papa nde moto abenga na yo koba biso te orejete ngai rejete mpena ta neti mwa mutali oyebi ya mokili ndenge peti moko ya moke kaka boye peti moko ya moke kaka boye peti moko kaka ya moke aza wapie dadi ata kobenga bato mpe omonana te yo mpo ozomonana te bato akenda wapi eza mokili soki tomonana kaka na moi reponse nako peso ya dadi biso mpe toolongwa kuna ya dadi toolongwa bakotikeli te lopango ateki lupango apesami biso lupango oyo ya bien mpenza na kimbangu donc kala to nde eza bofu eza entre lelobi elobi pake ese mbongo wana lopango nga na bi donc nde nasoba nzambe ateki lopango wana oui anegocie deja lupango mosusu okende kozwa mbongo sikoyo mwa lopango akasafu amonaki sikoyo ke ns bambula ndenge ebeti boye sesibekasi sikoyo ya bien makasi na asombi te donc azokende azwa mbongo asasombaki nazoke sikoyo kotie mbongo apesa bato wana mbongo mo babima anegocie na bango bongo yo opia lopanga kitoko moko dadi ngai kala moni yango me ndenge abeti yaza deja na mbongo na ndako eza na mbongo nyonso bato oyo basombe lopango bakotika mbongo le vendredi bakotika mbongo mercredi siko lelo mpe na poko ake kotikela bango mbongo wana me kaka bakonte tenga mpe na bimi na ngai boye moto otikala na ndako te abi te songa na zongi nde ye nde na lobi na ntongo akoki etika mbongo wana nakimbangu kaka omanya nakimbangu kana kimbangu mpeni nango alobaki ye mbongo bapasa mbongo na ndako kaka ebela lopongo wana toteki bapasa mbongo na lopongo ateki wana abike tolongo wana tokevanda kimbangu nga mpe na presse na nga kuna kotala biesa eza soki 4 chambre 12 sala so bilo ebelebele eza mpe bien oyo tovanda biso ya dadi boni moni etala ngela te kola na bareteve nadidikambala eyedenge na moni kuna non kena merci asepeli d'accord
Allô? Boza. Dernier des copes. Dernier des copes. On a dit que vieux bongi biso. Boza langa na oye tout. Maman na cop, tout bon. Trésorière mobimba bon on est souvent pesa qui est abanda ko bomba dernièrement na Allemagne kati on te kotinda bon pour na bakiti achat bakiti mususu comme bakiti ane bukana atinde bon pour bakiti mususu na zo mona makabo clair mbongo nyonso ndenge eza na mbongo utandi banda utana kati mutakuma mbongo kuma papa yembe nga le jour nga na ye na mbongo ya dedeline mibambo à Londres na pesi ye ayebisinga kutu umisi ngai fe kuna opesa nga ava mpo nakende na ndako nakende kotikela pai nga mbongo eza mbongo ya kesi oke kotikela pai na ndeni abiyaya natikalakosi nga nayebi na ngai nga naboyi na nga kaka kolo mama bambongo nyonso bozalaka pai bambongo nyonso pai sikoyo eloko moko mpe te na échange na église ni kiti ni nini eloko moko te sombami badurumi yango wana ekoma kobeba orke bino bozwaka bambongo na kesi bozokende kopesa yango pai bozokende yango kopesaka pai sikoyo likambo nde toza nango awawa mama na miniti oyo papa aza ya kokangana sikoyo bambongo nyonso oyo nga nazotuna bino eza kaka topesaki pai nake kotuna bafrère kuna nyonso bapesaki pai sikoyo tokosala ndeni mpo tobimisa papa parce que na miniti oyo papa nde aza boye ana kati ya boloko soni wana za papa na bino soni koyoka paster monene bongo ndenge ateyaka bongo sango ebele entourage mombaba yaka na bato tu bazouta de part et d'autre akangami aza na parquet ezosanga $500 $500 oka po pai abima bino mo boyebi nde parquet ezalaka mama 2-3 jours mutuka makala ekoko ya papa ke makala bato ngo mpe bayelaka bato bino na famille bosali mosala na bino botikeka akofela na ndako bayaki na yana na bandasa bangabi oyo bakende ka hôpital aza déjà ebemi baoka te papa osala miracle olamuka papa osala miracle olamuka sikotala meme miracle wana papa te mutasala yango eza nzambe nde asalaka miracle nzambe asalaka na moma na ye papa solo te nga na nzambe nga na nza fils de Dieu et Jésus fils de Dieu aza Jésus bien sûr mais soki asaliamaki nzambe apermetaki liwa desa ya ye siko papa fakasani tanga liwa wana soki nzambe ye moko alobaki ye moko ati alobi upa papa fakatonga liwa wana osilika mpo anini yalika moso wana papa ayebiso place ni mbongo ezali mpo mbongo nyonso na kesi nono elekai non déjà ebele est ce que tokozanga mbongo yosolaka na papa loko oyo oyeba eteke kesi ekoma maboko ya papakende solala pai obimila oyebiso place mbongo ezali tozwi moko oyo eza mambo ya soni mpe yanoka makambo nzambe amekaka bato na ye na ndenge ya lingi nazwi ide moko boye nana ndeko nanga moko bazalaka bien ana Londres est ce que ntango akoyoka mama ayoki mpena ke pasteur asalaki moto délivrance ya makofi moto akufi atina mbongo sanction se bombana te ba internet ekoma bakoma ntango mosusu mwa biso tokanisa nde bato bayebi to mwa bato nyonso na poto bayebi bolungwa papa bana babombaka na ndako fo boyeba kobomba bolungwa papa abino to ndenge ezalani eza naoka soni na ngai na ye te na soni na bino parce que boza mpe bana ye mais mpona mbongo mpe ya kesi mama yo ozosenga mbongo lokola biso na kesi tozangi mbongo kesi eza maboko ya dadi dadi nde koyeba monte soki dadi akobima ntango akobima tosola na dadi akopa makambo wana bofanda ya kimia solution eke mona mbongo wana ezali eza quelque part papa aliaka mbongo yali aza papa comme ça na discussion lobi na obenga justice atinga mbongo wana aza na enlere naosala na démarche wana avocat il faut nalandela makambo na ye nyonso eza leta prière antuka aza bakambola kina azala na bino papa pena na okamwa makasi epike na parke wana surtout na parke place bazala na baliaka bato mbongo makasi encore baoyoka aza paster bayebi ke bapaster bazala na mbongo donc badroit na ye ko ekozalaka likolo yango mokili elobaka motu nyonso okutani na ville oprofite
na baopportunité oyo akoleka yango na bato mosusu na vi bamema bonheur mosusu amemi malheur ta yo na vi nango apporte ebele barsa yo mosusu okanisaki jour wana oyo olobi na biso eleki te nakoma osambela Vraiment. oui na change nakoma oke bapriere nasambela ta mosusu nzambe akorachete vi na nga ere mosusu te omoni nzambe a déjà capable omoni ka façon olobiki okomosambela c'est déjà bon basi etikali nga mambo ebele omoni babiyema onokoka otika te telema esi na mesani nango yango mpe ka moto ya na omoni makambo ya nzambe nzambe achange ya motu malembe est ce que okoki ondima nga mpe na barobe milai mpe boye yo banda kala ozala no mwana c'était facile pour toi ya changer parce que ta vie d'avant ezalaki kaka ya basœur ozalaki moto ya bamaputa mais moi ebi basa oyebi age na bandaki ndumbana tuna darling ayebi so azwanga na age nini j'étais encore une petite fille formée par darling kotibenge boyebi nkonda coaching basa tika nauti mosika tinde naokende boye naochange moke yo ebinga oyo eza molai osaninga basa mais quand même c'est bon tinde naomatisa boye maleme bapasula ekanganga tinobanga nanga mpe te mais amoni na ye ero yaka na explike papa camarade mwasi voilà chérie Bonjour papa. bon bébé au camarade na ngai chérie ozobima boye ekolo obongisi te chérie frejo nali na obongo te na mbola ngai c'est ça on fait comment chérie Le soir alors. chérie le soir alors D'accord. Ça va? quoi Bon, au revoir. Hein? Au revoir papa. Bonne journée. chérie kosinquiéter neloti kwa mwasi kitoko ocomprendre nga déjà nazoli déjà fiancé oyebi te mama na ngai ye semeki na ngai kokotuka divilako ofara proli akuna poto yaya ayebisaki nga déjà barcelone ana besoin olukela nga fille moko ya sérieuse ka lokwa yo akosunga omoni nzambe ayebi ndenge asala bana ye ozocomprendre nga mpe lelo na ndima eteke nakuta na branli zala kimia nzambe ayebi ndenge asala makambo nga lelo bino boyebi nde tozalaki eske na ndima eke nakuta na branli afandisinga mpe pose autanga mpe à l'aise omoni motu abikaka kaka na kanali ya motu ndeti boye bonde na barelation ebele presque ndeti kokotuka vilako aza frère moko malamu aoluka mwasi presque azala kimia nzambe akombola yo basa nazaki yebi mpasi na uti te basa na uti mosika basa naza très calme nayebi nzambe okoutilize nga na bafaçon nyonso tosoli na grande sœur na nga orgasme na ntango tosoli leko tosololi na ye mpe nayebisinga presque azala pose nde so ozwi décision kochange te bango nyonso na papa edoka ungu ayebisinga mpe presque décision ozwi kende nango ntina suka tokutana na papa edoka ungu na babwati mbala apekisanga naokaa te maintenant naeseki te papa edo na change naza su oyo nazalaki wana tabisaka voilà continue comme ça omona nga na koyede nyonso nalakaki oyo nakokokisa ngo malamu omoni vi oyo na change ememelanga makambo malamu ebele na regrete nalekisi ta na nga na mamo ezanga ntina bafitilité kobima babwate oyebike nazalanga nalinga koraisonne ata vi wana te parce que so nafandi pendo la n'importe conseil nakoma raisonner bavi tosala presque nalelaka naoka nzoto bien tokota bato mosusu na bima na bango naoka nausée dernièrement tena mosusu na nzela nga kuna noreconnaître ye te ebobea presque nabaluki naotali naoyebe te basa motu mo nabi bavi oyo ekutanisa biso na banimporte nabengaki ye n'importe quoi bon en fait wana ele passé ezonga so na bavi na biso te le passé etika le passé oyo eza important lokwa toyebi nzambe tokontinue na nzambe na biso mamanga azwi mobali na nga naa nanga kimia
mais passe na ngai presque eza kaka ya sœur darling parce que a grande sœur na biso mais a comprendre vite yo moto botikali na ye kuna mama te yaka ye te nasali tout omoni tout mpona convaincre darling akoma ata soki otika nango malembe darling oyoka te na ndako kuna eza nde kitakita ti aya na mibali na ye wana naloba te yaya natanga bibia na ngai natanga te nasambela te nateyi darling na ndenge nyonso mais moninga nde nzambe abengi nga eza pela nzambe eza teke parceke yo yaki oteya nga nde na change te moni nzambe ere adesida na vie ya motu eza ndenge odeside mpona darling donc biso tokoki osalela omo te mpo toza bato ya mokili yaya nasali nyonso nzambe ye moko odeside ngai kutu ti ndenge na ovanda epa darling c'est parce que bamakambo bagrand frère na nga balakilaki ngai ekoki no te ti nzambe osunga bango kaka baotindela nga bambongo naoluka ngai sika okende naovanda na darling kaka mpasi place akokende jusque là eza na moti yo moyebi biso bamvi na biso ezali mbongo kaka bato obeti na bango alibero quelque chose mais pour le moment lokwa naza na boye donc naopema na bombone ok t'inquiète nzambe akosan charge na darling kanda abengaki yo kande mpe abenga sœur darling chaque chose à son temps, ok? Ah, ma chérie. Basa na mvie. Non, c'est là mon qui maman. Maman, t'es dans la piscine, nos amis. Ceux qui disent Seigneur n'entreront pas tous, mais seulement ceux-là qui verront. Le nanga mwana naza mbo. Oya naza mwana bien te lakso yo mune. Pourquoi vous allez acheter mon connaté? Vous dites combien? Voilà 3000. Oui, 3000. Voilà 500. Oui, 3000. 3000. 3000. Bon, 3000, bon, c'est vous indemne. Yo paye combien? Genre 800. Oh, 500. Oh, 500. Oh, ils ont dit que nous avons monnaie na malamu te awa ndemu tu. Ndinga uzala. Nous avons kenda shandwe. Nous avons kenda côté de shandwe. Siko 3000 papa uzo kanisa nini? Kena zo fungu la salon de coiffure. Kuna bongo te. Salanga accompagner kasi soku uzali presete bongo na pesele yo na liboso kuna. Tu kenda? Saka sisema moto tala yo wana tala yo wana soko na change mbongo comme ça Nathalie le yo atana ya ozokenda kabuyito ozoke Même nzela soko kende bedoge na suite. bonga nzila nazokenda nde nalinga te tukenda bato mibali yoso bon salabo yokendela buyi tukutanila te na lompoe Ça va. hein atinde cher voilà 3000 c'est trop oyo biloko azotekaka na 450 330 ok donc yo mpena nde ozana ngai nakomi sujet na oyo ya kotonga ya kotyola ere nyonso oke gauche boye o ngai tala darling kuna boye ozongi boye tala darling kuna boye keba nayebi si yo keba asala attention
parce que moninga na oye wana esa balukeli nga epe na oyebi so mpe yo moto otikali na nga kieba parce que nga na moninga na bino te na lokoti bino na salite na pasi bozo yunga na nzela bozangi famille bozangi bisika otya mutu na loge bino epa na nga na pesi bino mosala kaka na kimotema mabe na nga na engage bino nalakisi bino batio nini bokoki kozwa misala bokozwa bambongo banini o famille mino bokoki kopistone bino te mais bongo bopoignarde nga dans les dos on verra nana yo omoni nga nana oyo ekenge na oyo nyonso eleki on verra otikenga clé clé wapi nokota na ovanda wapi n'importe quoi ovanda libanda na tinga na ozonga papa kobosala mwasi na ye mama kobosala mwana na ye oyo alingaka Tu seras surpris, Jésus revient bientôt et tu ferais mon ami pour recevoir ton Dieu. Tu seras surpris. Moto wana za uyana moni pe daddy. Na zo zile kut daddy soko hotel msangai na bamba yata santo la.
natala kaka na mutu azala kine dari kwa imame na kuni ya tinda kanga na sheba ya mwana baba kwe mame ya dadi dadi mwana kwa koyo ngalo luka dadi tikala kolela masali ya nzambi kutu shima kimbang tikala pe ngalo luka dadi kama ka obimi ne bo yo dadi matwani ko bongo ne yo niang ishika ya sokozala kili kolole ngalo za mita ko komini kole niang ya dadi pe ya dadi dadi lobanga na botama na mama ni wote dadi ngana botami na mama ni ngana botami pe mama ni yo balandi dadi ngana koku shakile wote izandereli na ngambo ko soko iloko yiri yatinda kengana shima ya ngana mabakwe iloko yiri yatinda kengana shima ya ngana mabakwe dadi dadi kumba mame wida mame dash kumba mame jambi na maloba soka kendeke tena yoshika kuni makambo tokende wapi papa tokende wapi to biso nyonso na badadi tokomi ndenge ma bafazer moni lo place omemi biso dadi na buta mana mame nio olima mduka yo moko père yo moko amona soka keno nesi yo so moni de ndaje sali tokomi ndenge mona badadi la coopération attention que vous allez pas donner mais bon on a droit même la COP non si on va faire tembe que va na biso na ko mama ko de kadino que va se na na moto on est na ko nzela yele place COP ça to kabla la non rien yo ya oyo mtasiko ya awa onu moni la bati yo mtoleka moni kabisa on a un mot yani yo mo ko bisa ya zo kipe o mingi o kipe mate ngam na COP ngam na risque ngam na kanano pourcentage yo risque na jimbo yo place monga yo tikali biso ko benda yo tikali na ya wona banti mo ko mo na la kadino ko ko risque on passe le bebo on a sonné bien mo ko yo to passe la oh problème aux autres bâtiments ça il faut quand yo za soko boye lo nino tsaka tsana na vivara pona yo na tikala kana yo souci na yo ezo la tanga so di comme ça para quoi toi na problème nanda toi na problème makasi ndo moni biso na ebité so nzambanga mema biso wapi to koma ba fazer vous non pardon na vous na problème na parler ta vous ko zo fa sanga ma vous na problème na bon mezangi partage ma mutu na ngai ko mbela ngelo moto ebisanga boy na balabala makito za baba na bino isuzu muna teke no imagine zo pesa ma pa batsu muta leki amoni yo ezanye ni ko lo vita ide bayibi papa mbongo quoi mbongo alopango ateke quoi vita alopango non mbongo bayibi papa mbongo alopango bongo le pang boteki ozo betanga kaikili kino fo olongola parti balongola parti batino na mikili na yibi yango ndenge nini bana ba yibi yango ndenge bato akote bino ndako jide donc de nazabo na ebité papa zoki mbongo wana ake kotika ona le pongo to somba ki wana ke vixé mbongo wana papa koma na victoire mona moto moko ezoya ndenge papa lobi amona ki cousin na biso na webi daditi vedadi ye nde mutabotolaki embongo wana na moto ye na baningane babotoli embongo ye dadi azalaki na moto na bato na moto bamoni papa zwa na saki pia babendi mbongo papa toza na place ya kokende te nemoni boye ntango azwi bongo papa amonaki tonto oyebi kutu place avandaka te Tiga.
yoka na kisa yo le vita pardon na pesa kolela moni na bilo mususu ba mema ngo na molimo te bilo mususu ya musuni mususu ngana musuni bilo mususu ba sosanga nzambe te mo le boso lela ti moni ndo zo lela bon papa so na bi kutu so za sa kole papa ko kufa be so na pesa ofanda boye le vita ngana za mo ka ndolo za commissionnaire na yo na ile ko ba mipai na ile ko ba tinda ndepe na pesa solution za la calme mutabomi ne pe ba ko bombe na epei to sengele prier pa nzambe nzambe limbisa yesika te mama kalukeza kisenso eza na mwana bango boti mikolo selembao source ya mbaso malade ya mpese yo sala mote ngamu na omemande yo ngamu na omema yo lobita wana saka lokolo te vie mo so kolela kaboye ndebo monolela kaboye mais kasi mo pete ya chasse suka boteki lopango ozimbongo bosonga lopango mosusu mutu mo bayoki ebilongo mawa te ndeko na yo ifoto pesa ye leson nga na kosala yango te nakokota jamais nganga te eza nganga te eza kosomba lobita 500 francs nakokosala 1000 francs $1 kaka pamba topepisi vi na ye solobi na omemanga ata na kati eglise tosambela obeto tosambaka te me na makambo oyo ozoloba jide nga na osala yango te papa biso moko kutu ndenge aza bongo nde naza bona ebi na obina za bongo na susi wana na susi aza nango wana lelo lopango oteki na soki moto asombi yango ayebi kena bolongwa lelo bofanda wapi loba esinga place bofanda soki nata onda aza bongo soki so boyi mbaso naza na banganga na nga tokokende kuna azonga kaka ya ozongisa mbongo akufa te tobwakile maladi te bakotika exprime owe esika za eske yo zondim bato wana bakosala kedadi akozongisa mbongo tika bakroyance wana eza bamamike mike na leka nango tunange esala biento mwana mito na nakosana kena ndako nalala ta ndako nga baprete balandanga pwani bambe napesa bino babosa balandanga pwani ok ça va toki mais bona kanga bango tuna kisi te ah bon nga bafio na tula baprete balandanga na kanga bango tuna moto tika na obo ko papa toki tika na makambo ozoloba nandimi na ngati kosala ngo te na kosala ngo te obibi ka baperda boye tobima kaka eselo te sa fi moto olandela ngo nga na kolandela makambo papa koli yo mtoza yo za wana nga na za pona yo lobita nga za pona oninga pasi na yo te olala pa na so ndisu tokena te olala pa so mo na ngai so olala nyama nini
ngai munduki mungi kabite esuki ka wana na mwaka bakangi tata kaka boy bakela tata baswa boki tata ngabi obakaze suki za kikaze mbaboke sai panzani namona okalo kwa baje loko nyesa papa kaleso papa na moni kaleso papa nebike benediction za melingisa na moni nzota papa ezanga te mnandinga kinzambe ya bato mokili kale ngolo baki mokili ezobaluka tokomona makambo nasuka mokili nanga moni lelo tadi na ngai soto biso tala na film ya yesu naja betaka yesu film soda naya latisaka yesu ekoti ya nzube soda lelo namoni oswepa dadi nanga nani abeti dadi film soda nani akangi dadi na loketo soda soda basala nzambe basala bino nini po boyokanaka te na bango mokonzi na bango moko yesu mwana na nzambe ekota nzube polatisa mwana nzambe yesu masiya mwana likinda boyoka mawa te polatisa ekota nzube yalobi tata yokela bango mawa oyo baza kosala bayebi te ezaka kaka bino basoda mpona nini likambo toyebaka te biso basoda na bino towelaka nini ata lelo ngai nakomi maa prophétesse suka nango soto kobetanga filme soto kobanga ngai te si filme kaka yango na filme wana nde bokobeta ngai tosala bino nini totoyaka bino mon peu tout ça tout on a oui et ça passe parce qu'il y a prison mais mon peu comportement papa ça bien té et mon peu ça faute là parce que c'est comporté ma bé o tcham zambo bela nzambe na mambango o commence à yesu ba soda ba beta yesu ba soda ba beta yesu ba soda ba memba ba beta yesu c'est parce que ça pour biso tobika ye ba soda ba beti biso obiki est-ce que biki papa c'est ma bébé ce qui a que prison ça pour nzamba futa ye nzamba futi ye ateya mapena mambo asala abato ba prière combien ya sala bato bopesa mbongo ça ba prière bato baobika te est-ce que biki garçon aya l'église apesa papa mbongo ne ya poto boye papa ça elle prière en fait que m'amener poto qui ndé bien pour lobia ke poto papa mela mbongo wana papa mela masanga papa ninga zana mela liamba o comprendre oui aza ouais mutaboya ngo azate mais lelo za nzambe nde mutateye est-ce que monite ke ateyami à travers biso te mais nzambe nde mutateye na makambu na ye yoso mona pe l'église ni okende bato ba samu téléphone sans beta mutu makofi est-ce que ça c'est fait otala denga mama zate kari sodo babongo sodo mninga mwezi wa bali ko ba église ensemble là ezana ngo belé c'est important nzamba sala ngai pe en plus to kende église pour na musala nzambe te to kende église le ko ka loba nzambe po nzambe pa longola ba pasi ozana ngo mais sozo kende l'église mo baba sa ko pasi ko pasi ko na 5 ans d'église na zata na fiancé yo ya ko lugela nde fiancé kuna iwo kana tata oni nakana ite na lobi oza réalité oyoki si yo zakana papa o azana ni papa o azana bénédiction o apambola bana na ye nda pambola ngande naza gradué siko lele si ana ibsao naza gradué banda na bana samba l'église ça zota musala papa za ba dossier na ngaso ipa vandela ki ona kiti c'est pas lalela ki ata mkomo sa prier pour na dossier na bon église wana ninte l'église ba chote ba ngalo ba l'église na pesa mbongo nyoso ya musala pesa mbongo offrande na pesa abadon obi bien ngote nyoso ya musala c'est pas na o mukenza ba pesi siko bimisela ya miso ni yo mtu tena mambo ebele kwa na muti mama we musiki toko tambala kenda kozwa mama pe ya mbali pe siko tiki ngawa
permettre ya otala na malade moko et puis toki zawa et batiaki ye mbeli vraiment aza vraiment négligé. Bon, je sais pas biso bayela biso ka malade et puis bato bayaki na ye et bakei sans suite donc hôpital quand même tozozwa charge na ye donc aza vraiment délaissé aza omona ene eloko te donc loko abaye otikela biso ye tosale tozwa ye kaka nayebisaki bino nga batiaka nga tembe te kombo na nga bakufa bato batikala bato oyo akufi mutu oyo mpe atikali mutu ndenge nakumisaka misisi wana waseko aloba bakanisaki bakangani ngai porte nzoka nde ngai nde nakangeli bino porte bobima totala ti omoni na boye moninga no David Kambala ondimi omoni kesiko nga leke bino na mayele ndenge David Kambala kufi ndenge yo pozolanda ye mokili mbanga taba yo ketchana nga tembe nga nakimisa bato ebele ba petit famille badivele bakoma na Allemagne bayoka somo na kata bato bamituna pasola bato bilongi bino bokemela ngai yo ibimaka monga na sala na vie na ngai yo kecha na nga tembe okeyebisanga mbongo noko na bino mbongo noko na bino aka na mbongo asalaka mbongo bokokende longo ndenge ya kufi ndenge mpe yo kokufa kolanda ye omoni masango ozomela wana si na pebisi yango deja non c'est mon grand frère s'il te plaît calme-toi
Eh,